Oui, bonjour, bonjour à tous. Basena, basena, surtout, balandini, surtout, l'émission d'émission, il y a VAR, de l'ébino de sous-moi, boko, souvent, mon nungu, au bique, on a qu'à VAR, et bon, baralikambu, tout ça, passe. Surtout, bon, les informations. Voilà, vous avez qu'à VAR, le lot, on a qu'à tomber du ciel TV. Tomber du ciel TV avec Alex Tima, tout possible, tout possible, notre sponsor officiel. Sponsor officiel, Dodo Maziza Mona Schengen. Tongo Bambote Masiko Sali, tout possible, TV, fan, Yamine, Oulanda, partout dans le cadre de Mokili. Lelo to yeli bino uniquement bino nous avons un problème sérieux au Québec répertoire rien sonné et so omela répertoire rien sonné et so là ça biso pongi so pe maté alors lelo ba fan nous surtout ba regisaki ko ba komba message na bango na privé ba ba tsaki ba commentaire lelo to tsela bino ya mo a na var na biso mo panzi no bozo mona oyo pour mona ke to zo bino en considération ba message na bino e komaka na bureau ya sonné. Le message n'a de comme un bureau de sonné. Donc, awawa, doye mobuluti. Ça a été bien passé, vous avez murmuré. Et pourquoi Yann sonné, même chanson, wana kakandi wana, et yaka toujours baluka balukaka. Monotonie wana que non, le yango lobi yango, le yango lobi yango, bobaye yango. Et on toujours message n'a bien to comme sango et pas Yann sonné. Ce que je suis tengeli bino na yene bo da bisino ke no we rasona biro na ba fanda penza boy ba CG katakata ba fandi mettre ninja d'autre côté ba fandi ba musicien ba fandi moko na moko ba sotala ndenge nini zoleka batala émission ya voir tout ça na kata tomber de scène boy bien très bien très bien sikoyo to ba na réaction na bino ba fan makambo nini bo lobby pour na émission o salamaki lobby lobby to beta qui c'était pour un problème de monotonie oyoyo désolé kanakati ya maison mère pour le moment mingi bo lobby que non te banzembo akala ba kibwisa pipa ba nini ya mwana ka ezongaka ya mwana c'est comme si vous allez ko salela ba musicien surtout akala o bazaka na maison mère ba o ba longwa otikala ko sala bango promotion ba la coste ba musicien c'est ba il faut ba so ba vocal ba la coste ba Ferregola ba Ajani ba JDT ba Emilia bon sko musala bango zaka nini na kati ya maison mère ba koyeba na mukolo nini na ba vocal na bango mo ya sika ta musala kati ya répétition to même ça album ezo umela to même ça single ezo umela Yanson to saka na conférence de presse moko awawa na Cape Town awawa tutuna Yanson question to bien sonné. Et pourquoi, en tout cas, bon, on est dans, oui, tout ça, dans l'image de la conférence de presse, il y a le président Wilson en Afrique du Sud. Tout a quelques questions, ça a tout une question, on a dit que non, il y a une pourquoi les musiciens n'ont pas sika ba eba na kali sous-souté. Et au point les musiciens sika la maison mère, faut ça ka mutu moko boyo a kenda la répétition. Ndo eba musiciens, to moi ndole mupanzi. Belé ya bato bazawana esoka bayeba kaka iko sente na papi kakol e mosusu na chance pe boye bayeba animateur po baboka trop akrina bango zobima oyoka bango trop wape sona ba Jamaïque nde bango toyoka bango trop sikoyo défi pende ezali awawa bino bana maison mère botala bana wenge musique maison mère ozotala tala awawa bozwa bokomela biso bakomata nde baninga nimoni totala bino tu awa mopanzi awa boyebisa biso combien de musiciens ya sika ya wera solo oyo bino boyebi to botanga wana tolongoli papier kokolo botia ye te na kati ya molongo wana botia igosete te na kati wana bolongo na catholique kombo eza facile okanga na de atala kwana botanga so bamiseni oyo bino boyebi bayebani keno bota poids siko na wenge maison mère ndenge ezalaka tout ça émission tout pour de l'orchestre là sikoyo comme ya bino ba fan ba chroniqueur ba journaliste po ba siko ma beza wa pe po ba ndenge obonisa ngo to ba dona kotanga nanu ba message autozui et pas ya ba fan na biso ya partout dans le monde to ba na bongo na ndeko na biso Gilles Maki aza bongo na Bunia ndeko en tout cas vous monde penza ami respect na yo mon frère Gilles Maki depuis Bunia
lwanda biso comme la biso trop mais le pento jema message na yo tire mon panzi a pour bana maison mère bango mona bureau ya Weranson batanga yango lobi que nous sommes très heureux de votre émission VAR. Une question à Weranson. Ok, alors des questions nani, une question à Weranson. Voilà ndeko na biso Gilles Maki depuis Bunia yango yo mopanzi awa bino moko siko botanga yango. Non Gilles Maki depuis Bunia en tout cas batoto ya Bunia tout jambo eno mbote na bino sika bozali c'est figure de l'Eucharistie yango wana. Voilà Gilles Maki, alors bonjour, nous sommes très heureux de ton émission VAR. Une question à Weranson. Mutuna ya Weranson. Alors mutuna ya Weranson ya mpanzi wana. Pourquoi bobete saka soliste na mon sous-souté abosani pe kombo na ye abi abetaka très bien c'est format aza mieux que ya mukolo. Alors pourquoi bobete saka yete question wana ezali bongo tout droit na yangiama en tout cas babeti yo munduki et pas ya Gilles Maki oza bongo na Bunia en tout cas mbote na batoto biso tout ya Bunia bosaka boye po ba mission na bino ba commentaire na bino to banotanga yango. Est-ce que Gilles Maki alobi mabe atuni mutuna na nsone abi pourquoi soliste ni babeti saka yete rando ezali to ezandenge nini wana ezali kibongo mutuna liboso oyoyo ekotaki biso bana bafana na biso ya Gilles Maki to ya bongo na mutuna ya mibale mutuna te me commentaire ya mibale oyo uti bongo pa ya komona nani Crispin Kalali Crispin Kalali, je m'excuse sur la prononciation madame Tabi. Vraiment t'as raison de dire cela. Toujours les mêmes chansons chaque semaine et chaque jour. Jamais des chansons formidables, ingeta, seulement intervention rapide et qui pousse à pipa. Tolembi yango penza. Voilà, voilà bongo Crispin molandi monene na kati ya VAR akomi bosala ka boye bokomela ka biso poto tanga so botanga yango te biso mais réseau kende zolala. Donc il y a un message de biso Cédric Mbolela bi likambo ya répertoire wana eza mystique kakolna igo sente balingi ko travailler te. Oh Cédric Mbongola kakolna igo sente likambo ya botala to lobela mutu te so bokoti na émission na biso za kelobi otobeke ke no Weranson na beba na bafana yebo mona ba commentaire aux anakati tout temps pour moi que ba fan boza très important même sur ya VAR l'autre ozonge la bino ba fan makamutu oyo bolobaki. Voilà to les sous na ndeko na biso nani Irène Mambweni alobi monsieur Kitoko bravo monsieur Kitoko bravo na yo Irène Mambweni merci beaucoup. Brise alobi Weranson n'écoute pas les fans. Est-ce qu'il y a solo Weranson que la fan n'a été Weranson bafundi yo awa epa ya Brise alobi que no Weranson que la fan n'a été. Donc une minute oyo wenge musique à maison mère ya ntsone asala nika promotion asala la yango banani Didier Lacoste mais on a ni Brise atangi combo abandi na tout ça il y a 15 ans depuis 15 ans bon ça n'a toujours la promotion il y a Ferré il y a Mabiala il y a JDT Bill Clinton Lacoste Emilia Adjani etc. Président Weranson likambo to fandeli yango wana donc soki likambo ezali na ba musicien nsima to bi ke président Weranson a sa réponse mon ko lobi ke ba déception le qui trop pour na nini bimisi babisien mbele bazokima le basali ba orchestre na bango mopanzi bako manquer ba respect yango mosusu pese nga peke ba petit bozano na mon frère boyemba kaka boyeba na bino so boyemba na maison mère boyeba na mutu lokola Dodo Maziza notre sponsor officiel on a déjà yakosepela so boyeba na Maria Kombe beauté wana dona beja kosa oyeba ni déjà donc obimi ok mais le reste que ba fula ba Ferré ba Jani Bayaka ba nani ba Lacoste ezaka souté ezalaka lisusu te en tout cas aussi un message mususu ya ndeko na biso Kenny Bouragoye a le message na lobi kenan et c'est où le rapport ça vous regarde en quoi même s'il y a des mêmes chansons. Vous avez réaction mutu, vous avez fan naie
fan moko alobi na ye ke non etali nango biso te econcerne biso na nini soki Weranson azobeta même chose ba même chanson oui concerné nga te concerné yo te monsieur komona nga misusu Kenny monsieur Kenny mais concerné ba fan mususu po ba nzembo asikende salaka bien avancement ya mouvement je pense que yo mo peso le loyo ki Gilles Baron Mombalelo le biso yo ki Augustin Ngani lelo le biso yo ki 3 chansons no kanga chaque jour okolemba yango eloko ba fan bazo bundela yango wana ndeko Kenny to ça pour yo te to ça contre yo te ça toujours ba voir na biso ba message au bino batindaki po totanga po kende na maison ya na bureau ya président Weranson voilà to comme na nani sikoyo je m'excuse to comme na tanga Kenny déjà to comme na Crispin Kalette sur vraiment raison OK to tanga comment déjà que makambu ya ba ko réperter ba nzembo chaque fois oui zaki wana toujours le bela wana sikoyo donc tofanda sikoyo entre nous hein kaso solo la sikoyo to solo la masolo pour ça besoin ba commentaire na ba commentaire na bino oyo botsaka oyo ifandela ka biso mo te ekenda pe tina bureau ya maison mère na minute ba yoka ba fandela ba siéger siéger katakata penza donc ata la mission penza live moko bo to ko yo penza loba et pourquoi monotonie wana ezokangama toujours na ba répétition est-ce que y a une inspiration sili to ba petit wana ba master wana o bazana kati ya wenge to pe bango bako kasoko sa ba nzembo kitoko te ya ntona so pe fula pe ba petit wana pe ba master wana pe basala pe ba kombo basala pe ba kombo ndenge o ba lekaka basala ba kombo le bossa vérité ya to be ba bana na ba koko ba bimi c'est-à-dire équipe aux lelo ba catholique ba nani pas comme la inongo so ba longwe no so twana esa boza na kaso sasa ba orchestre ba telema de ba fera ba telema ba fabricants ba nani ba ebité la zanzambe te mais et ça quand le tolo bela toujours c'est que le réaction ba fan bo mona ba défiler awana makambo le kawana botanga ka yampo mona ke non et ça maloba biso lo ba boye émission ko ya var ezali émission moko boye il faut biso na bino solo la totinda na ba dossier nga bimisi yanga obimisi lenga ya bino makambo oboko loba te bomona ya ntsone te bomona ka ba CGT bomona ka ba misote botela biso ba question na bino awa wa ndenge bomoni ndeko na biso Jules Makide pe buni atuni ye pe tuna question ndeza boye na bureau ya ntsone fani na kata misa lelo na va tozakira bino réaction ya ba fan pour na ntsone c'est ça. Je crois que bato batani ba kombo lelo awa ozaje ya kosepela ba fana biso botindela ka biso toujours ba dossier boye beaucoup mais la biso de boya critiquer il y a beaucoup de gens ça va critiquer la Saint-Figaro et lelo ça qui rera boye le bosse qui rera boye oui ce que c'est les RT tout ça peut ka moto correction dans une mayango pour ceux qui aiment la science aiment la correction. Merci beaucoup Nabilo tout au bout de la petite testo c'est un figure que tu as dit moi faut le mettre en boy oui vous allez toujours voir pour nako tout ça là au bout en tout cas merci beaucoup pour le lot mbote na yo sponsor officiel de Domaziza Maria Kombe Patricia Edouarda donc mbote na toujours boutique c'est là Attila donc il est ainsi bien dans danger costume fan na la quatrième émission kitoko trop tokutani na prochain épisode. Bye bye. Travailler en même qualité. Net pièce soit Berlotti. Oui. Et ça 910 €. Ok. 910 €. Fallait normal. On a mon Oriana. 910 €. Mais ce que soit la boutique là, on s'en va on a pris assez. Bon. Donc quand on a la biso, ils ont côté. Donc toujours ça la même qualité mais tu tiens au prix assez. Vraiment. Donc est-ce que mon tout monde batunde est-ce que photo timbela parce que place où qui bimsa 910 €, oui awa to pesa on a fond bon mais même qualité. Même qualité. Voilà, nous avons même qualité au lieu de nous bimsa 900 € quelque part et puis mon oiseau travail ça ne qu'on a biso zawana et ça soutient tout c'est soutenir quoi.
Le roi de la forêt, Mobali Assidéji Mampata, tout ça, Awana, lumière, la lumière de Tirki, bien baptisé par Mampata, le général de Panzo. Le roi de la forêt, Nazoya, Denabaki, Banawenge, Kozonga Nangai Boyeretu, Noginutala, le roi de la forêt, Mbalamoro, na Chicago, quoi, tout le monde, on a tout comme. Il y a souvent de monde qui forme, oh, tant on l'a, tant de route, le roi de la forêt, donc ça. Attire la boutique parce qu'ils ont vraiment collection où on a ces plans.